Keba na biloko oyo misato na kotanga awa soki eza na kati ya bomoi na yo ndeko lelo zwa conscience comment combattre na vie na yo banda kobunda biloko wana ezalaka susu kati na yo te parce que ozomona yango valeur mais en réalité eza valeur te. Biso na diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongoni kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o kongo na biso ekobonga o. Bienvenue sur Biso na diaspora. Biso na diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dintsir kouta Canada. Soki ezamba ano liboso ya koyoka podcast oyo na mokuse podcast oyo ezali ko viser changement ya mentalité ya congolais ya diaspora. Mboka na biso Congo tozali kolela mikona mokoto lingi mboka wana ekoma digne ya mboka wana. Population na biso vivre digne ya mboka wana. Mutu nyonso azali komema pierre na ye poto ko construire yanga ezali ko sensibiliser conscience ya congolais et particulièrement congolais ya diaspora bipai wapinga na vandi nazali na bondimi que congolais ya diaspora azana influence makasi na congolais ou azani na kati ya mboka soki mentalité na biso na libanda échanger toko komema mingi ya bolamu pona kosunga mboka na biso parce que lelo pe mingi ya mabe ezali kosala na kati ya mboka na biso ezali ba influence ezali kokuti pa na biso na diaspora. Na émission lelo nalingi na tanga biloko misatu oyo evandi mingi na kati ya communauté congolaise na diaspora oyo tomona kango valeur mais lelo nalingi to kitaratala za pena liboso na biso poto ko comprendre que eza valeur te et sengene soto bundana biloko na elongwa parce que ezali nde balbara na français ridicule et parfois il y a d'autres communautés batala biso à travers buzoba wana baza ko seka biso bi o batuto banyama eloko liboso keba na lolendo na biloko ezanga tina namona ka mingi congolais akodondwa akovimba mutu pour likolo biloko soki o analyser malamu okomona eza futilité. Exemple simple parmi tant d'autres. Esarkanga mawa na yoka na mona congolais aza ko finga ndekone congolais sur base ya elamba. Yo bikolata lokolanga nana lekinga na kolata. Nana lekinga na kolata. Yo so lata boy, yo so lata boy. Na mona kutu video mususu na internet bande ko baza ko bunda na pona griffe ya sapato ba bunda na pena baza na bus na bitu so mona video wana ne ba atiza ba congolais braza to ya Kinshasa msaki ba congolais tala place buzobe ko kende o minimiser valeur ya muto nzamba sala o moni eloko pamba parce que ozotala ye a partir ya kazaka oyo cheli kolo ya nzoto ndeko so balongoli kazaka wana tu vaux quoi na mituni boye eloko lokola ona yoka batu baza ko minimiser baninga baza ko ne tamboli ne ozomona pe kazo chola ba azomona te loko pamba parce que ya lati Versace likona mutuna ya nzoto na ye na lobi Versace on peut seulement na yebite mais na tuni kaka est-ce que mutongi ya Versace wana boza na video moko obomona ke azo finga batu ko banda porta ndako na abimiti na balaba azo tambisi azo kenda finga kaka batu parce que ya za Versace ya azomona batu pamba ya finga kako finga. Est-ce que ça na vidéo moko nengo na so ezali ndeko commenter peselanga lien na keno kotala comme ça pe na ye ko na bima na ignorance na ngai. Mais le kona na mona ngote na lobby eza buzoba yo mutolati elamba ya Versace o banda ko minimiser bandeko na yo na pembeni o moni bango valeur te po yo cheka zaka wana alors que ye motongi yango afinga ne badute. Et pire encore lelo utu ko suma na magasin na mona ba msusu ils ont même les kilos ya ko même caméra banda ko Alexander azoko somba na ko sala émission msusu là-dessus lelo o sombi yango lobi soko beti yango mukola misato e komi démodé même ye moko motongi lamba wana azali susu na niveau te akoma na modèle mususu donc komi démodé et le kinango bon ndeko yo valeur na yo penza o yo muno lekeli batu nde lamba o sosola batu o finga batu pona bijou pona sapato wana ezali buzoba ko minimiser ndeko no mona eloko pamba po yo cheka zaka po yo lati sapato songolo po yo otambo na voiture songolo po yo oliaki na mututel bon mususu parce que oliaki na mututel o mo batu mususu pamba ndeko to bunda na mentalité on a de minimiser
komona ndeko na nga mutu eloko pamba alors que ngai na vandi sur biloko pe zanga valeur ndenge na lobi na exemple ilamba ba communauté musu baseka biso na biloko boy. Ce n'est pas ça qui bâtit un pays. Ce n'est pas ça et ko bâtir bana na yo. Ata oleki quartier mobimba na kolata. Ata oleki France mobimba na kolata. Ndeko nanga bana na yo, ça leur donne quoi comme personne, ça les éduque, ça les forme, et zo pesa bango nini. Bako maye na classe. Bako na mbongo. Bako et sali nini eloko mote. Saka plaisir na yo ya yo moko, mais au commissaire on était valeur. Yekola lelo eza valeur te. Mi sepeli sa problème ezalité, mais keba komona batu pamba po yo na feto ke yo na eza na mutu mote alati lokola yo. Wana eza penda buzoba. Ya mibale keba kosala lofundu po oyebi kosala eloko songolo po ozali na makoki songolo. Okomi komona batu pamba po yo za na eloko boye po yo yebi kosala boye. Ina mona kabilo kona pemi na kata communauté. Parce que oyebi koyemba oza surtout ba musicien oza star à partir de wana omoni pena ke yo Congo mobimba bino simio na maboko ba domaine nyonso ya vie yo maîtriser yango. Oui, oza na une très belle voix. Osoko yembi batazo ganga wa basta des otonda. Mais soko kanisi po oza na maîtrise na domaine wana. Okomisi yango siko ke okomi nzambe ya ba domaine nyonso ya lolendo oyo ko buma yo. Eza na bisika musoko komande ko na ngai ki eyembeli na yo e kosala eloko moko te. Exemple simple. Soki lelo tombe malade, bakozwa nzoto no bakotia yango à l'horizontale likolo mwa chariot bazokima nango mbangu na kata bopito. Okoyemba te na place wana munganga nde connaissance ya munganga nde okata makambo. Et des fois komona mutu orgueil aza ko se prononcer na ba domaine o eza ya yete mais a conclure lokola ye na domaine songolo aza makasi donc bisika soso ka lobby il faut ba yoka yende ka za na raison. Et na moko na mona ka souvent na ba réseaux sociaux wa akoloba ozo sentir orgueil na ye c'est comme boyebiti ezanga donc o nyoso na koloba peu importe domaine nga na ko mema soki nga na lobby donc o nga na lobby nde yango eza vérité pour nga ezanga wana kiza buzoba eloko msusu ozo sa lolendo parce que yebi sikoyo ozo mona batu pamba na sina mwana mutu aza na boutique okoti na boutique ne façon azotalela yo azotalela avec mépris parce que yende PDG boutique wana mais abosani yo za client soki ba client bazate boutique kwei ozo tchelo len bisika moko il fallait pas place oza na connaissance c'est pela ko kabola connaissance wana eloko yo maîtriser c'est pela ko tchango na service ya communauté parce que c'est là que ça a de la valeur et buzo bosu na monaka mutu ayebi eloko alingi tellement azala indispensable que a ko penser même pas ko confier connaissance wana batu mususu ko former batu mususu bazwa relève na sepela mingi na Biblia tango Paul azako loba na Timothée alobi oyo nga na china kati na yo luka batu mususu pe confier bango Yesu Kristo kuta alobi ali na bayeko na ye soki boza na kondima boko sala makambu ya koleka oyo nga na sala ye grand prêtre ye grand maître abino boko ko sa so ebele ya minene koleka ngai ndeko soko za na connaissance pour connaissance no za na valeur yeba ko tiango au service ya batu sepela ke nzamba pesa yo don wana pour sala batu bolamu pe luka o former batu mususu na domaine wana bazwa bato bazana intérêt na domaine so za mécanicien ezana ba jeune autour de toi balinga mécanique soit bango kokoma lolendo te zwa bango former bango oza moyembe yibi ko yemba bien ba mususu ba sepela na musique mais ba yibi yemba bien te ko meta ngana leki bango eza buzoba zwa ba oyo ba yebite mais ba lingi ba yeba yo pesa ba koche bango sima lobby o mona ndenge bazokola Yesu alobi bo sala plus que ngai mutu aza mutamaye na kata domaine songolo eza mutu aza capable pesa tumso c'est pourquoi na Congo on eza mingi bakufa bazaka na ba connaissance bakufa bana bakufa muta ko komaka livre sur bango te et sili bakenda eza na muta ko témoigner sur eza na muta zo continuer yango te et sili et kunda mi wana fini mais so boye pas mindele boko mona ke mingi ezala toujours na continuité exemple penyo na sepena ngo mingi na domaine aviation parce que ça domaine mingi na ngango mingi lelo to kuma na avion ya munene babengi Airbus 380 mukoli buso na monaki pakebo wana na misu penza boza kokita na aéroport na bi
nalanda histoire ya avion bato babanda yango ne bandeli nandimi te ke bakanisaka na mutu na bango que un jour 300 à 380 coexister connaissance zokende d'une personne à une autre bataza ko améliorer baza ko améliorer o bango basala kana kutezaka ya mutu moko azokima mbako soki ndenge nini mwana mo papa lelo avion comme luxe et comme kutu avion comme on dirait pays mobimba dans le vide bato avandi ba bar na kati restaurant toilette cuisine pour bato améliorer ndeko soko zak makasi na domaine songolo ko comme orgueillité pesa service à qualité former bato mususu léguer connaissance na bato mususu tika de génération à génération bato ba continuer ko améliorer eloko wana là tu feras œuvre utile et ko sunga libota na yo bato na respect na libota na yo et ko kende ti na pays lelo toza na Facebook bien kasi Facebook ezaka mutu abanda ngonde akomsi Facebook ndeza bo bato mususu ba ye ba travailler na ye ba enrichir yango biloko mingi pa mindele koma kitoko lorsque oya bandaki abandi pe ko initier bato mususu pe bato babandi ko mona oyo ya mona kite babandi ko améliorer ko mokende et là na sepramine ko ba américain un américain so abandi loko na sous-sol na ye soki e comme na salon soki comme na balabala boye ba kala mingi te et aussi en mokili mobimba mais pas na biso ba congolais et lolendo mususu ko pesa prestation même pasteur na mona pasteur azoko ya na ba rendez-vous en retard tala bato ba tche mulongo liboso bureau parce que bazo c'est la prière et pasteur l'homme de Dieu azoya koto ba simbelie sac para kwa azone na retard sans même présenter des excuses parce que yende mutu akobondela pona bino donc akomi orgueilleux pona domaine oyo azai ko maîtriser tokobongisa mboka te pe communauté ekozala jamais riche ya misato keba na esprit ya koseka mu vila oyebi vocabulaire wana mu vila soko yebite tika na ibisa vocabulaire mu vila na yoka pour la première fois dans les années 70 na Congo na Kinshasa mu vila ezali étiquette oyo ba kinois bazali kopesa na tout congolais ou tout zaïrois qui venait de l'extérieur de Kinshasa dès que yo botama non extérieur de Kinshasa oye na Kinshasa kinois repéré mbala mo bengo mu vila et mon village c'était réducteur donc so ba bengo mon village donc ba fingi yo ba diminuer yo donc mon village donc tu vaux rien c'est ça mon village na mona ngope na poto mentalité na bo ya mon village ali mutauti Afrika bota yo no vuto comme na mona bina donc nengo yinda bina donc na zo mona ngope na azako minimiser yo parce que yé par rapport na yo yé longeza ya kongala mais abosani ki ya kongala na za ba produit ache et ça non kaka masque ne kaka na face mais soki ba bongo kaka mu Kongo na ye boza ndenge moko mulili lokwa likala mais abengi mu vila parce que uti kokoma et na ki mu vila donc so mo donc na lingala msudo ba na vocabulaire msudo ba mbendre do mutu moko vaut rien et akoki même ko sakana non par le fait que oyebi terrain te oyi a maîtriser akoko lexo banzela mo donc ozwa pena vrai bigo donc a bleir yo pour za mu vila ndeko keba na koseka ba mu vila wana mu vila ozo seka lelo lobi vi na ye na ville wana na province wana iko changer yo komi mwana musala na ye en plus bino kamoko o vraiment na yebi o miso na nge mona na ko bomba ba détail pona bato ba yebi mutu wana ba identifier ete na ko bongola mpe mo makamususu mais l'important ici na la c'est comment mutu ba seka ki mu vila a changer vie ndeko moko congolaise na mboka mo akomi bandeko basi ya mu vila ayibi kolata te ayibi ko chabo ete ayibi bango ba sexy collant ba nini ba ndenge na ndenge mu vila wana et humanité a déplacé à na province mususu au moment où je vous parle mu vila wana au moment où je vous parle elle vaut au moins $1 million na ngo pesa po na yebi personnellement na koto yakaye na ngite na pesi no limite wana ya $1 million mais ba o bazaka ko sekaye ti lelo basala zéro pas en avant na vie na bango ye mu vilana akoko créer ba entreprise embaucher bango ye mu vilana ako sombela bango lupango cash mu vila wana ndeko ne minimise pas ton frère congolais parce que auti ko koma na France parce que auti ko koma na États-Unis parce que auti ko koma na Japon yo mone mu vila
fais-lui du bien. Lakisa ye réalité ya mboka. Accompagner ye. Ndenge nazo ba ningina remercier ndeko moko accompagner ngai. George Ben, ndeko George Ben. Na lobelo déjà likamboyo na profiter sur une émission pour na bisoke. Tu resteras dans ma vie une personne que je respecte pour na bola musalanga. Oyebi mboka nino yambanga, oyebi yona bandeko mususu nini bosala pour bo encourager ngai na avancer na vie. Na pesa mbongo te, peut-être pour liaka mbongo na ngati, mais na ningi à travers émission yo so yo komelao ndeko Ben, George Ben omiyebi. Merci. Continuez na esprit wana ya koyeba koyamba bandeko na yo pe ya koyeba ko encourager bango. Ça c'est plus important. Ndeko sala ndeko no molamu. Lakisa ye, sunga ye. Étoile na ye ko sake lobi komatane akomata. Aroba non na komatanga moko te. Kingani il faut amatana ngai. Et kingani ngo kozala yo. Et vie ne ko changer. Voilà, moi biloko misato eza na kati ya communauté. Toujours mon ango valeur, mais en réalité ça valeur. Il y a liboso, tika lolendo sur biloko eza nango futilité. Valeur na yo ezalate parce que olaki moi bijou moko bomoni batu pamba. Ya mi balé tika kozala lolendo na domaine oyo yibi ko maîtriser. Zana humilité, servir batu bien, pesa bango service à qualité, payer ba ko entraîner batu mususu bazwa relève comme on etikala. Batanga apeyo de génération en génération que ba prenez lo que pa na yo, ba mema na niveau likolo à partir na yo. Ya misatu tika ko minimiser ndeko na yo zo benge movila parce que auto comme na ville yo vanda lelo ayebi rien puis obana ko sakana ye outi n'importe quoi obana ko ridiculiser parce que c'est pas nenga zana oyebite movila wana projet na mutune zani yo le msupoto yano yaka na ndenga no yenga ba misa to bazo kende yo pe fo kende et opportunité momo o yana poto po ye mais ye o zo be movila na aza déjà na plan à partir à moka à mona que son devenir il faut yana mboko yo zali. Et nous avons salé ngolu aye na mboko zali. Pese 2 semaines, pese 1 mois, pese 1 année. Okoka mo vina ye. Parce que yé aza déjà na plan. Mais yo sala 30 ans ozana plan ta mokote kaka lu yenge absolument rien. Babo akona ba musicien, woke na koto tu n'as accompli absolument rien. 30 ans. Yé dans 2 mois, dans 3 ans okomona parce qu'il a un plan. Pese y respect les mususu ou a changer vie na yo eza mo villa o utu komona lelo. Ce qui m'a dit, et sur moi, maïele, commenter, partager, vous avez le courage à partager ma kamamalamu pour ça, peut battre sous malam. Koweli sa kaka te blogo ezanga tinende partager et comme 1 million de vues, mais autant na kati contenu nul. Oyo ezali changement de mentalité. Changement de mentalité et comme même impact na kata bo moina yo, ya bana na yo, ya famille na yo, pe un jour ya mboka. Boite. Biso na diaspora, to solo la bo solo lelo, lo biso ki to bongoni, Kongo na biseko bongao. Kongo na biseko bongao. C'était Kongo na biseko bongao. Jean Dintil, Kouta, Canada.